Ouais, ouais. On est là, on est en direct. On est vraiment en direct, on est en direct. Beaucoup de kotaka. Donc, banama, beaucoup de kotaka déjà. Nasi bon déjà sujet n'abisso à jour. Beaucoup de kotaka déjà. Maître Daguerre Bikoumou en direct de Troyes. L'un des monuments Jido. Maître Daguerre Bikoumou, Tati Wabela Zodegen. Beaucoup de kotaka de Wivin Alfi. Donc, thème n'abisso à l'Eloi pour la Makambuya. Grand maître Bobo Vandam. Oyo ezo passé na Paris awa o mutu nyonso aza au courant nango soki mutu alobi aza au courant te seka azaka na Paris te ou bien azaka na Europe te yango toyi to développer muke parce que tomoni de part et partout ba vidéo ezosalama de partout donc ba vidéo ya bien na mouvement ba vidéo ya bien te Elvis maître Elvis Mombombo Elvis Kuka ba vidéo esalami ya forme nyonso mpona makambo maître Bobo Vandam yango toyi to meka kosola muke to maître ba point tozelaki bato nyonso baloba parce que batino soso ba lobby ba ko agir na émotion batino soso ba ko agir na fait Fabrice Kabambala donc Pierre Golgota Ibrahimovic donc biso toza ba sportif premièrement to la grandeur ya maître Bobo azavie moko bon d'abord point de vue familial Eric Ngidi Ngong donc Moïse Mousse Mongomba l'un des survivants l'un des professeurs de judo parmi les Français donc maître na sola muke na bapo ba tout ba sali ba image pour na ba sportif. Maître Bobo c'est un grand sportif. D'abord, Azavi Nabiso. Ouais, sonné, mal encaissé. Aux Hollanda, yo ozo mema ki zandu awa, ozo mema ki ngasana, ozo mema ki yolo na kata poto ha, osuka mabeko kena ngoningo kena ngoningo na te. Faut ozale pe na reteni. Tala ke siko zalaka. Tala sika yo zali. Donc bimaka na makambo malé bimaka nango parce que ozana nzela mulai ya kosala. Ozo kota makambo maben na entourage ayo ozo kosa yo mingi. Parce que quand tu as dit que yo kozala yo kota ngote landa makamona zolo po lobby o lelate parce que ezana moment ko tikala yo moko zo comprendre que fallait pas et kozala retard ozana ligne ya mulai ya kosala continuer ligne na yo longo na makambo ko pesa ba point de vue ya buzo baté avant lo ba fokanisa tuna ka ba mikolo fuza na sagesse ebele Chesco Guilain Yoni Cohen Platini Makiadi Maître Bobo Vandam auti kobela makasi vraiment abela ka maladi wana bato nyonso bayebi mosusu mutu ederangeaka ye mais ya moment ya tour oyo ederange eleki niveau vraiment biso toza na souci nango biso toza na pasi nango na niveau mo ya kosakana te vraiment mutu aza na esengo ya image wana aza te mutu aza na tati wabela non tozokende maleme tokosola penda donc vraiment donc faut koyeba penda il faut koyeba nini tokosala ni toko sala pona likambo Manolo Vaka franchement eza passé parce que maître Bobo bienvenue makanga la paix maître Kuzure donc maître Bobo a comme na ville les belles je crois pas il y a une invitation à battu à terrain to peser les pour et les contre avant tozana zandute tozana na bichite tozana lingwala te tozana ba commune zo tozaki to yena te tozana poto sika oyo loi moko ezo renir ezo inir biso ezali régime moko ba loi moko ezo renir biso ezali donc ceux qui likambe ezali le to recourir mbala mo na force parce que ceux qui to recourir na force bien mais après mbila ko kanga biso nyonso to kozala biso so sika moko tant to kene ko samba mbila ko ba pourquoi bo se faire justice au lebino moti ka so sala musa na place na bino na remercier beaucoup maître Lour Lionzo président ya Jikov na justement na yenga a bengi tous les judokas na retenu te maître Mousse te yo oza monument oza exemple munene ya judo na mboka oyo et puis oza moto azo lakisanga judo mais soki ozo ke déjà na raisonnement oyo ya kolongola to bilamba na éviter lo biso to kotika mboka na banani et biso oza lokola ba munganga ba médecin omoni médecin soki mutakwei musée mwanza soki médecin mutakwei tokoza na gisement ndenge moko na yete biso toko paniquer po mutakwei kweye bolo ya ko sabino bo tiana na position de sécurité akobanga ti après te bani toko sala pona ye mais munganga tenda ko ganga ko loba ko sala nyoso lingi mutakufie ndenga kweli mais munganga yebike atande nga kwei wana mabe dernier souffle ya toko récupérer c'est ce qui se passe dans makamba loba donc ozo comprendre donc lingolo bake moment oyo makamuto zoloba oyo maître Lour le autres wadali kamo eza trop capital auti déjà ko saisir la police ba saisir préfet pour na baza déjà na bato na moni maître Makumba za na mutango déjà bazaki na maître Makumba c'est bon déjà de se préciser que
batu bobengana lokola na zandu lokola na beach tokutana bayaya bayange toya non toza na poto mon frère to agir lokola ba na poto maître bobo esali biso pasi même ezalaki papa na ngai même ezalaki nga moko na bike bolinge botomboka pe kaka bolinge bozala silence te parce que eza te ke asali yango na volonté na ye mutunde ezobela donc mutunde ezaki maladi ezaki na problème ake kuna na invitation ya mutu te akomi kuna alinga longola bilamba na miso ya bato oui eza maladi mutu elongolisi ye bilamba biso tosepe na acte wana te mais mutu moko azalaki pembeni biso toyebi na kisasa soki mutu alongoli bilamba boye omona bato tu fu bayeba soki aza mwana mwasi ifu boya mbango kolatisa ye bilamba mpo boli komona mutu akala mutu te soki mwana mobali bazoya mbango balatisa ye pantalon mais kisasa lokola mutu amawa aza na lisusu te kongola azalaka su na mawa te Congolais azanga mawa Congolais aza na ndenge na azokanisa soki asali ndenge wana tie na réseau social nde akomi danger soki asali ndenge wana bato bamoniki aza misiki ye mutu afilmaki boye or mutu aza na état na ye normal te ça fait mal aza grand frère na biso mpo aza na baleki oyo aza na bamula na biso aza maître parce que aforma bajiloka ebele mais eza pasi mingi parce que eloko oyo esalami wana ekosalama te parce que azalaki kolongola bilamba na volonté na ye te eza maladi mutu elongolisi bilamba bato bazalaki pembeni normalement eloko balinga baporte lokola soutien ezalaki ke na ville lebel wana balakisa bilamba na ye mais bakoki kotraite ndenge batraite nyonso tu te esali biso nyonso pasi toza mpena na pasi ya likambo wana parce que edérange mutu nyonso edérange ye mais sikoyo na likambo wana nyonso edérange ye oui eza pasi esali biso maître les aza prise en charge na bato bazwaka ye na prise en charge soki mutu edérange ye na minute oyo aza na centre esika azalaka bazopesa ye Hervé Wadim Alido donc azoso ba traitement na ye justice aosala mosala na ye ba président jiko bakende ko porter plainte bazwi bato barécupérer bato wana nyonso tu basalaki événement wana c'est bon totika sikoyo justice asala mosala avant biso toya koagir parce que soki toya kobakisa mobulu ou bien mobulu likolo makambo nyonso je crois pas que tokozwa solution il faut toluka tomeka mpe kozala retenir basportif toyebi ke esala passe ate ezwaki mutu l'un de biso l'un de vous ekosalaka pasi mais il faut toujours tolukaka voie ya solution il faut toluka toujours voie nini tokokende mpo toluka kimia wana parce que bato bazalaki mokolo wana ndimi te bango bakozala samedi ube dimanche oyo bato nyonso bakozala wana alors bokotape bokobeta bainnocent bokotouche mutu mosusu mamusu aza mpe originaire ya quartier wana obi afandaka na quartier wana obi aza tata moko akauta bani na quartier wana ekobedégénéré bani bakokobima topesi exemple topesi kaka makambo totala tozofungola mayele partout bokomela obeti mutu bobeti bato ouais bon mais obeti tata moko afandaka wana bana baza badeleka kuna babimi batiani bambeli eke bamisu batire bamisu bakufi qui prendra maintenant le devant ya makambo wana ntango banda kolandela video sikoyo nana abengaki bato baya nana aza koloba mobili omoni teke kokoma chaîne ebele or ezalaki likamo on peut s'asseoir kolukela yango solution frapper fort nazoloba kofrapper fort mais en silence tala nzambe aza mayele mais maître Mousse Mongomba oui naza d'accord na yo mais bateau biso kokuta mokolo na samedi dimanche baza le même bateau bazaki na terrain te il y aura toujours des victimes si on a kata ba victime wana admettons que batata wana pe bazalaka wana eben et dégénéré nous on voit les mundela monaka musika et koko dégénéré oui parce que tokobeta impact moko te bokobeta mouvement d'impact oyo wana boluka bosa eloko moko ezala plus grave que bango basali mais retomber nango siko admettons que mutu moko alali wana maître qui sera le responsable toza na poto lero wana ntango bakotelema na tribunal bakomi koluka bato ekozala makambo mosusu nana kozala responsable nango non il faut tovanda lokola déjà basaisir justice na président Jikof oui maître Makumba ayebi mutu wana bien baza na maître Makumba c'est bon déjà donc toyeba ndenge bakokanga bakozwa mutu wana baya na ye badiscipline ye na ndenge ya malamu bayebisa ye d'abord pourquoi tozo discipliner yo et puis pourquoi tozo tenir yo rigueur boy parce que loko yo sali yo ko sala ta attaque mobile maître Tramontina en direct d'Afrique du Sud Fabrice Makara Manu Lofaka ozo comprendre donc eza biloko moko ya bongo nana zolo bagengam na oza responsable mais yo mutu eza suma la mute yo kalisi mambo yo zolo babena bazola nango susu mala ke se sonné ba bige mutu eza subiente mutu eza mala mute mutu
Moi, non, on a évité, fois que c'est sur la machine, on a évité de m'appeler, on a évité, moi, non, on a évité vraiment, on a évité, moi, non, on a évité Zanini, vraiment, Zambe, moi, non. Nga funa na karena so na madame moi non pour moni tozo mona ngo la blague mais muto yango balo ba boxer ba kabina muto ebeba ya solo na ona mona mutali boma ya karateka te na mona mutali boma ya catcher te bongo lo ko simba kisi mais ya boxe bali pona mutu donc vraiment yango mo to linga ki to benga bande ko nyoso tout oui batu ba émotion on te peut exemple moko très facile. Ceux qui m'ont appuyé, l'autre, ils ont un docteur, ah, m'ont appuyé, ils n'ont pas paniqué pour un docteur. Mais ils ont paniqué. Ils ont une position de sécurité. Après, ils ont dit qu'ils ont besoin d'un dernier souffle. C'est ce qui se passe. Tant que ils sont sportifs, ils sont censés avoir un message que peut faire ça. Ils ont ici, ceux qui le ont dit, ils sont grand. Mohamed Ali, Foreman, ils sont grand. Mais ils ont oui, c'est bon. Mais ça bien été. À chaque problème, Francis Mata dit, à chaque problème, il faut que ni to sala. Parce que nous avons répété les cambo bien, parce que tant que comme il y a des gens qui raisonnent pour, il y a des gens qui raisonnent comme, mais biso non toujours raisonner pour notre luka. Non, tati wabela se dege le mutajibo wa makamu. Non, mais nazo linga, parce que ce token a viré les belles. C'est bien. Ah, voilà. Merci, Monsieur Mwanza. Donc, ceux qui toquent dans les belles, pour nous la moboulou. Les monuments, fait Sulivangi, Joé, le fait Ushimata. Oui, bah, on répond, mais tu repérer, tu as déjà mouta filmé, qui a ça dans ma boca, moutou rabiso. Moutou a filmé qui, na moutou oyo, a benda qui fait bilamba, baza 2. C'est tout. Le temps on a besoin de traumatiser Batunio sur tout est. Nous avons besoin de faire en attendant grand maître a souffrir de la maladie. Nous avons photo malgré ça dans le centre, nous déjà dans la charge, nous avons déjà tu récupérer des personnes, c'est bon. Tu as traité en attendant la justice peut là. Bisous pas tant que les Congolais, tu traité les respecter les Congolais, surtout la fierté en Bokanabino. Beaucoup respecter les c'est ça. Mais il y a oh yaka, toko mutu, mukolowana, toko kutana, plaza boye, wana toko moko malokwa tozana bazandu, tozala kwa ndeto zalaki na beach, lolo kwa ndeto zalaki na barumbu lingwala ndeto zalaki na masina, titete wana te na kingasel kunate. Tozana poto esika oyo, loi primaka. Parce que to lingi te to sala likamoko nazo répéter likambo yo. Parce que bato bazana mutu, bato la nanga direct ba comprendre. Toko ke na filer les belles, bien sûr. Tokobeta batunyo surtout mais toko engager ba famille mususu o bazala ki victime bana na bango na bandeko na bango o bafanda ka kuna ba ko sepelo ko wana te éco dégénéré tant éco dégénéré ce qui le lo admetto que muta kufi qui va prendre les devants parce que les gens ba ko ba ke mettre o baza malade oui azaki malade ba ko laksa bino ba paramètres nyoso o e koma kitsa ko mana sala ningona bon pourquoi bino wa pozala ki normal ya ko olebo ke ne ko réagir na bitumba bo réagir na ko solate dike ki seka les rwandais. Non mais ça likama ngala zolo bana lingi to peser les pou na lingi na moni déjà maréchal Nzube na landa qui est déjà na nani na direct na e akepe na moi mingi ba violence be na parole na ba mettre mususu ngali to kota na niveau wana te ba sportif photos à la ini ba boxer au moins te likamo etalika ba jidokate ezaka likama ba jidokate malgré mettre bobo za jidoka au moins ba boxer ba koti ba mettre tamar ba karateka ba koti na moni ba taekwondo ba ta même toutes les disciplines ba sécurité parce que aza corps ya sport tous voyez na compte ya corps ya sport ezaka te po za jidoka te corps sportif no te sali passe pour cause la payo tout comme peut cause la mutu mususu Hervé Katangala ouais sali biso soni parce que aza fait na biso batu mususu ba ko mériter ko mona mutakala na facilement boité azana bana azana bandeko azana baleki na ye azana batata mwasi bando bakotala ye nde na ita batali ye wana te yango lomoni mutu asali kama ndenge wana lokola toyebi ye déjà et que tosi de repérer ye bamamo baza koganga bandoki tout toyebi bango ça sert à rien ya kosala bavideo ya toboma mutu te tokoboma mutu te boya tosangana bakoyeba ekoyinda te sportif aza na langage wana te tala ba grand nyonso basala sport na judo tala ba grand so basala sport na boxe même na karaté ba persa ba batika kombo lelo na mokili oyo tozana ngana sena opongana to koleka batika la kozana langage wana te
Na peso ba exemple te. Tala ba grand nyonso oyo basala kombo ya makasi na mokili tozanga no poto ko leka un jour to tika kombo. Ba tika kombo parce que bazala ki ba confronter ki ba problème oyo. Ils étaient devant ces problèmes comme ça, mais ba loka ki toujours solution. Yango moni biso na bino tozo luka. Alido Arlido, lidi senga maman si ya Goza Makwebo, yebisa maître Goza Makaya Gilles en direct de Luanda. Bozola nanga partout ba sportif. Na lobby te que naza contre te. Na lobby que to luka solution moko pacifique parce que maître Azobela, to robeta mutu bien. To roboma mutu bien. Après maître face au traitement, malgré au traitement, c'est au traitement. Il faut to sangana plutôt landela to yeba après parce que c'est après qui est fort. Ce n'est pas le moment to yeba parce que on a doit faire croire na bato ndire sportif na do tia loi na kata mboka ya bato. Ou bien sportif nde donc boité to comme ça ngo bongoté to na jungle té to na kata mboko ba bazo raisonner jike qui sait qu'il y a les rouanais ou pas la bibiche to na mboko lo ezali si il y a un problème on attaque directement la justice parce que justice na osala musala wana bien et déjà chance parce que préfet ça déjà au courant bala qui c'est tous les vidéos oyo ndenge ba humilier maître azu ba vidéo wana amoni pe les coupables atali azu makambaza na ngwa marche c'est fait. Oh etika les gars biso to tango justice akosisa makambo wana comité ba sage bazali ya ba maître ya bikolo ba kangi garçon wana bazui ba maman ba benga maman boyete. Alors oui c'est le alongola ki bilamba sele la ba alongola ki bilamba ye moko muta alongola ki bilamba te alongola ki bilamba na ye moko soki to lobi ke muta yaka zo bende bilamba wana toza juste te alongola ki bilamba na ye te lingolo wana sentiment na ye parce que mutu eza bien te mais biso condamnation na zo na mutu oyo tango ya alongoli bilamba azo linga zonga parce que lere moko azonga une état de conscience na ye ke eloko na osala eza normal te alinga zo bilamba na ye alata mais papa moko ya mobali ndeko na biso mobali oyo aza pe na famille oyo pas na bandeko baza na poto a se permettre ko botola ye bilamba parce que maître bobo mamusu bazo yeba ete soki aza na ba problème mutu wana te alobaka te aza violenté prévané dans la catégorie à maître bobo qui pèse 100 et quelques kilos est-ce que garçon so botola bilamba na za makasa botola bilamba non parce que mutu ezala ki bien te soki azala ki normal garçon linga pousse na ta na centimètre te. Donc cela veut dire si quoi si cap biso to s'acharner et si cap biso doit na kande sika wana pourquoi il se permettre à boto la grand maître bilamba et si cap mutazo ngala ta bilamba au moins passe na biso ce monde entier ba sportif nyoso batombo ke za pona wana yango moni sikoyo lokola sportif ya lokola camp militaire tozana ba sportif musu baza lokola ba sonner ne de lorana comme na ba sportif ba élément musu baza no contrôle musu baza pena pona kaka masasi beta ba musu baza pour donc to tumbamboka wana monsieur Lesco ba musu bazali fo esa batute to ke na ngobongo te. Merci vraiment monsieur Mwanza. Donc lingolo ba nani Laurent Souzo tu na soki sele azalaki oui azalaki alobi alongola bilamba mo ba azalaki balaki ebele batu bala ezali awa na file le bel na simana biso ezala ngo musika te oui champion Zuzi vraiment li passe un grand judoka na lobi boye nga nazana phase on a faire comprendre bino que on peut tout faire mais nous tous on va arriver jusqu'à la justice na moment wana justice akoloba pourquoi bokende ko agir ça et surtout boza ba sportif bobo sanate ke boba sportif même atoza na compétition te même oza compétiteur il faut yeba ke oza sportif na mutu sportif oza na batretaka ndenge mona mutu nyoso tuté le Boka Nyama Félix Yoshi François Ewin Gizane donc sportif batretaka ndenge moko na imenyo suté Grizzly Bastos le champion ya MMA à Paris champion de France merci vraiment nous Olandangai nous voulons pas la violence parce que ceux qui te le butent seul, États-Unis, Kabong, en direct d'Afrique du Sud, ceux qui te le butent seul, les grands catchers, ceux qui te le butent seul, la makamu nenge badado, na État wana, torobo wambatu. Na filé les belles mukoloana, lobby après dimanche ou après samedi, bon, mon ego les gars, ma vidéo, bon, mon a dit non, fallait te raisonner. Fallait pas te comme direct na makamu oe. Donc, mon a dit fallait pas, parce que na yebisi bino, agissement est sportif. Le coup de sportif ne sont pas raisonnable en dégué mon côté. Toko koma wana, mobulu eko bima toko bete ba innocent. Na kata ba innocent wana.
ba originaire ya ville lebel bakozala matata na bango na bana babota bana bakola wana baya na bango baza wana ntango bayosango babeti ya na bino abuka elokolo bi akweka yetaki mouvement mosusu akoya kotire mosusu akoya na mbeli ya tie bato bakokufa wana ce sont des congolais toza wana baproblème trop grave na mboka na biso on a des problèmes à résoudre ole tobanda kobakisa lisusu baproblème moko oyo tokoki kozwela yango solution maître muso ozolanda ngai pourquoi yo kokoma na niveau maître muso olobake non il faut me maître non nga nazo reconnaître su mutu na makambo te nasepeli mingi na mission Lionzo nasepeli na président Jiko mpo na raisonnement na ye maître asengi bato tu bazala na reteni biso tu tokosala makambo ndenge moko te Dominique de Villepin le balika moko si tout le monde raisonne comme tout le monde il y a personne maintenant qui va raisonner mais je crois que nous ne pouvons pas raisonner comme tout le monde fallait zana bato so azoloba te to saela ngoboy président Jikov alobi à saisir déjà la police va saisir justice avocat osala makambo c'est bon et siko oya biso etikali Chantal Nzuzi ntaba ya solo na mboko oyo soko le yango te outi wapi maître Nzuzi toza na barumbu awa te maître Nzuzi nayebi koza judoka makasi me toza na barumbu te maître bozwaka makambo lokwa toza na bichi te maître tokosukisa ngo na ndenge nini mais soki bato bakufi botalaka effet parce que réponse ya likambo bato basali mutu réponse ezalaka makasi ezalaka proportionné ya makambo osali te tala bavengeance nyonso bato basala esuka mabe même na monde nazobanga parce que toyebi baesprit ya bato ekomi règlement de compte naotala bavideo bato pena bazalaka na baproblème na bango awa na France bajudoka baboxer do bakomi orégler mosuka na bavideo oyo nga naza supérieur na yo kende ozo defa boye nga tozoluka solution tozoluka basupérieur ya bajudoka te tozoluka solution qu'est-ce qu'on peut faire pour likambo wana ezala pesé pour mettre aza déjà na centre esika baswaka ye na swe na ye na minute oyo abandi deya kose rétablir c'est bon donc awumelaka na ye pete soki azwika bakisi asali repois une semaine à se remettre merci mingi mpena na bafamille na ye maître azolanda nga nayebi ke lero baza na bametre base na boulot kuna vraiment toza na souci na bino ensemble mais toza na souci te ke likambo moko ekoya lisusu derrière likambo wana mpo nyonso ezonga na motu ya famille parce que bato nyonso bazoloba wa tosala keba bato nyonso balobaka makambo tokosala ntango eyindaka bazalaka mpe na problème mingimingi bautaka mosika parce que ntango bakotika problème awa tolingi te bato mosusu basamba na place ya bato mosusu non on a déjà vécu ça beaucoup na communauté na biso c'est l'heure maintenant ya éveil ya conscience c'est l'heure maintenant ya éveil ya mentalité nazo répéter likambo bien maître Nzuzi vraiment toza na zandu te toza na barumbu te na lingola te maître siko elaki likambo ke ostomboke ozwi machete na baville berke oye nango te maître Nzuzi champion yango te ezosala parce que c'était ozoloba likambo na esengo mais là où yango moni bamindele tellement baza mayele koleka biso balobaka là où les gens parlent faut mener la diplomatie nazo remercier mingi vraiment tonton vraiment Lourou Lionzo mpona ndenge ake nango na justice akoti à tenir préfet amemele baimage nyonso ndenge maître azolongola bana bato na bazobotola ye bilamba baexplike mpe préfet makambo nini bato na baza koloba na lingala contre moto aza malade vraiment démarche wana félicité aza digne ya kozala président ya bajudoka France c'est ça une démarche un intellectuel oleya tokende tokoboma tokobuka baye awa na poto ya yazalaka te maître Nzuzi awa na poto eza makambo ya basportif baza averti basportif basi bauta kini bakomi na poto esika mentalité eza malamu awa eza eloko oyo tozokende nango oyo eza meshe moko facile ya lime yaya boya tokende ya tokotala mais eza difficile mpona koéteindre meshe wana bokuranga loto na 2017 ti na 2020 omoni meshe tokende nango bayaya tokosanga tosala boye e bakolo nango bazali bakulunere pena ya solo bazali mokolo bakokoma wana poto bien tokoluka nzela koboma meshe botuna bato bavuka na kisasa ebandaki lokola g baya kuluna wagon baye ekoti Angola ekoti Afrique du Sud ekoti partout siko le même langage wana basportif baza na poto baza na Europe na États-Unis bazo comprendre que yango bolibo koti yango na poto awa ekozala plus dur ekozala solide mon frère toza na pasi biso soumettre bobo c'est notre vieux mais nalobi maître Laurent Nzuzi nazo comprendre acharnement oyo te nalobi nazo loba te ke toza na souci wana te kokasa te ke bato nyonso bafandi nye baosala bavideo te biso toleki bango na souci te maître Tamar Tambwe bato nyonso bafandi nye majorité efandi nye wana bazoloba te
mamusu bana souci ko lega biso na bino tozo kongana biso tozo loba boye mais ba moni pe que solution et cause la musu option tozo ko apporter te ba moni pe que la solution musu option tozo loba te mais esengo nango ezali judo eza na structure muto bino boponaki lokola président ya judo auti ko saisir déjà préfet à saisir la police c'est simple auti ko pesa pe ba direct na lobi ke mutu yo so afande pe calme to meka kolandela ngo mais to yeba ndenge mais ce qui te donne peut-être to corriger ba type wana est-ce que to corriger ba na vidéo est-ce yo so mona Daesh penda o so mona bato basala ba tanta ba isa ba to lobi to ya osala tanta na scène de lever na sato rouge non ba do barate et c'est le ko bola la ka bo ki bu ese beta ki to ndo lokela ngo solution sim c'est ce qui se passe ne na zo lingana lo bana bato ba mayele za au fondo Arlette Mayala. Bateau baza mayele ba yeba ke si vous voulez réagir, ba resaka choter. Parce que tant bozolo wada toko kende, toko kutana ba ya to sangana, bokoyo makam toko sala kuna, tout le monde comprend déjà que il y a un problème qui va se passer à Villers-les-Belles entre samedi ou dimanche. Mais c'est déjà possible de voler déjà le bo sala. Et puis bo pesi déjà bateau ba bokene kuta bango déjà ba position so ko ba disposition na bango nyoso ba yeba ba loko ba goya to kuta na bango to sila na ndenge ni. Tu vois comment? C'est pas ça. Or, na sagesse mutuana na zolo ba bien que maître Makumba yebiye. Asasa ayebiye baza na ye déjà ba sola ki na ye maman wana déjà to yebi bango déjà c'est simple mon frère. Toti kana no maître oba comment à se rétablir, biso to ko agir na ngona silence, to pesa l'état sala musa to croire na justice à l'état après ce qui va évidemment monsieur ko salama et ko salama en secret en calme. Batona ba okima France te. Bako échapper contrôle ya sportif moko te wazana France ni wazana Belgique na Londres na Allemagne to yebi bango nyoso taisa no mbano na landaki commentaire na yo champion tomboki ya otomboki mingi champion yo tomboki lokola mwana bisa to tomboka lere no soir ozo tomboka mingi bo ndenge ni yo olobi fuba bo maka mutu mais champion te so abomi mutu après c'est l'après qui compte to yebi mutu wana ko kasete ke ba yebi te to yebi. Donc ceux qui déjà maître Makumba yebi déjà mutura c'est que biso to yebi déjà. Donc le quoi de ça na piste na ye. Simple to résoudre en pété. Si il faut poser de to ticket sur mutakala na miso bato, de to zongi si le mal dans le mal. To yebi kaka ndenge ba mikolo na ba to mail ba kovanda ba yeba ndenge ni mutu wana ko kolowa malowa moko oyo. Si akoko fuka maza ko tambola ta na quatre pattes alo malowa oyo ko pesa bato kimia et ko apaiser et ko pesa ba sportif nyoso dans le monde calme, c'est bon. Mais ceux qui te le disent au Bomaye, tu as un problème. Nandimite ye moko maître bobo nenga sambela na nenga zo kafina toka bimi akolwa ke mutu ako réagir mamsu nenga to réagir te. Yango moya ngena sala moi réflexion muke oyo pona ba sportif na landi image na lobite ke to réagir te. Na lobite ke to fanda nyete. Mami sa grand garçon. Merci vraiment na ndenga utaki kini pour okunda mais félicitations mobala za ndenge wana papa na maloba ki faut bokunda bango osali bena devoir malamu to kozala pe béni donc na lobi te ke to tika niete na lobi si on peut répondre ça il faut avoir un vrai diplomatie c'est le même erreur ya mo même ba politique de sala américaine soni le même omoni Kadhafi bomaye to ko panza to papa panzi Kadhafi mais lelo yo tala ndenge la côte nyosu ya Libye comme côte sabatu ba Italie comme côte sabatu hein oh le vieux Gilba Pouloué les grands la machine de monnaie le vieux Gilba et sa mère mode donc Libye Kadhafi batu nyosu tout ba telemi batu musu ba boya ki intervention wana mais lelo ba pesi Kadhafi raison hein lelo tala ndenge mboke toni na batu OK yemta za okanga batu nyosu tout wana et ça eloko mo photo zo enseignement peut-être benda ga to tira ka leçon. Violence c'est ça malam. Et comme il y a des Congolais, intervention militaire. Et comme il y a des Congolais, intervention militaire. Nous comprenons pour l'année. Donc moi de Congolais, pourquoi langage d'intervention militaire et continue à Congolais les réunions? Même le bouton moi à Bongis de économie à ta fourmi, il faut bomber un marteau. Mais c'est quoi ça? Hein? Donc à ta fourmi, il faut voir qu'elle ait bombe. Mais non. Mais non, on est où des sports? Dans le bel sportif, ba champion, ba maître, na ebi que message ba misu ba recevera na ngote. Mais dans le ba po, toujours prévenir. Maître Jessak, le karatéka le plus célèbre. Ba tu ba recevera na message ba misu ba recevera ba ba za maye le ba za averti ba comprendre le langage na ngezani.
nalobi ke to punir mu bato wana te nalobi to punir bango te mais punition avec sagesse elingi koloba président oyo Jikov asaki ko saisir la police à saisir tribunal c'est bon alors oyo etikali mutu wana bazoloba bazana maître makumba basolaka na makumba très bien donc c'est bon déjà donc toyebi ndenge tokorecadre kama po to apaiser mitema ya bato biso siko neti nga nazoboya nde intervention militaire ya basportif l'air nyonso ekomi réseau moko yango ebebisi kisasa nyonso bato aza komona ngo lokola gea wagon kuluna tokende tokosala boye arme lourd grand poids tokende tosala boye ezalaki bien na kisasa mais lota nde tokomi na kisasa bakomaki tiko boma et engendre kuluna et engendre mouvement moko bato bakomokata bato facilement bakomosa ekoti Angola ekoti Afrique du Sud lelo lisusu na poto c'est le même mouvement commençant par des sportifs parce que bokosala teke bakuluna na mingi basportif babandaki yango lelo lisusu na poto je crois même mouvement elingi wandokota et bakuluna ya langage wana te toza basportif toza bachampion toza bamaître toza bato ya koloba te ke tokosala boye te est ce que mpona kobeta mutu wana alongolaki maître bobila mais ezoprécisa bobenga mokili mobile mutu wana alongolaki oyo abendaki maître mpona kobeta ye ezosengama bato babenga mais champion nzuzi wana ta yo moko korésoudre likambo wana facilement Bob Manzembe Mokoko ezosenga bato nyonso tout ezosenga bato akorésoudre yango un petit problème même ye moko Thierry Chimanga petit frère propre ya maître Bobo il peut résoudre ça eza likambo kutu ya kobe biso esali biso passe ces émotions on comprend mais nazo sa bato bazolanda nga na vidéo soki muta kwei awa soki tozana médecin awa biso ni tozana émotion ndenge moko te po ya yekola musala na en état akotiaka mutu la position de sécurité aisi bino ke botika eboye azeli ba pompier baye ayebi ke bako récupérer ata na dernier souffle yo nanga mutu bandoganga akufi boye na bo c'est ce qui se passe dans bas sportif quand il y a un problème comme ça il y a un non sportif mutu asala sportif papa mo tala maneti mo mona kié tala forme vie wana est-ce que azo mériter bena azane sportif ta toka na été siko tala mobilisation ya armée mobimba ba sportif intervention militaire pour na okenoko ezalo ko okenoko non mais champion Taizano Mbano nalobaki champion olobaki to bomaye alobanga na message yango mabe mais champion mutu wana kuti tozolobela wa asala ni sport azali kutu mutu malade donc ezalo kola tozobomalisito tozalo kola donc organiser armée mobimba pona mutu malade ozo comprendre niveau de mutu wana azali ya maladif yo kanisi batonto bazaka na baterrain koliaka bangana taba mikate wana baza batonto baza normal lokola yo nanga non tonto asa lekana makambebera mutu aso bani na kosala te alake okutela pena ayebaki mutu yaza ko wolela bilamba te nzoka nde esumbeli o comprendre mais Tyson Mbano elingo loba te ke maître boza kaka maître ya judo te ou bien zaka vena bino ndo okanisa ya quartier te akoma déjà patrimoine ya bato bato nyoso basali ba vidéo baza ba judo kate maître champion bato tout basali ba vidéo ba judo kate baza ba judo kate ba boxeur basali ba karatéka toutes les disciplines confondues parce qu'il y a un corps sportif si on a quatre corps sportifs on a quand il y a un problème il faut bato nzamba pesa bango moi mayele muke ba meka ko raisonner ndenge mususu au lieu de ça la intervention militaire on comprend mais les camtozo lo bayango wana to ligne d'intervention militaire te ya boya baya to mobiliser to te ça passe ça biso sengote même ngaso na tika ndenge yo poko sepela te mais lingolo bate fo bo mutu wana te et lingolo fo benga ye le ko la justice est saisie et que procureur na biso ya république o ya France ayebi déjà likam maître Lulu amemela qui est tous les vidéos ndenge zo leka ndenge faza ko se déshabiller ye moko en que mutazo bela na ndenge muto asa normal aye ko benda ye bilamba c'est ça le fait oyo muta okena on a justice à répondre yango wana ce qui biso de répondre et dépend de la mobilisation ba tunyo soute champion ils ont dépendre quand na quelques deux personnes ba okangaye ba répondre mais asa batanengo peta mo bolo kuto mona muta malade. Ce sont des gens qui cherchent toujours des problèmes dans la commune. Tout ça n'a pas problème, il faut te résoudre des champions. Nabi qui bozo la d'abord peut s'en appeler association nabino. Bateau bazo na moni les gens Laurent Zuzi déjà. Asa il y a zolo bakaka mais champion na zolo bano likambo med fois que bateau bokuta mukolo to kende wana samedi dimanche baza bateau bazala ki mukolo wana te. Do ba innocent ba kozala wana.
la plupart ba innocent de bakufa na makambo ndenge wana parce que kando bato bakoyela nango eza kanda ya makambo ya lokanisa te bakobeta innocent bakotouche innocent cible kolekela mosusu moto fale basible te alors moto wana mosusu aza na famille na ye ekokosala répercussion kaka kuna ekosala ke moto moko akufi to supposé te moto moko akokufa ou bien problème que se cause sur na kata communauté na biso. Oh, maître Jessak. Mais nous comprenons que yo out Afrique. Si quoi, d'autres le balingo le batinyo yo d'après yo le bique et pas y a pas mondele classe na sport nzela mon côté na Afrique. Mais non, ah on a mais tout le monde qui raison le bague non. Maître, tous ça massi, tous ça pas qualité maître, pardon. Ah ngai nzamera ngali kambo makamba sportif eza dire pour na lo bango parce que ozo pas ozo nazo lo bateke to sepe na acte wana tie tozo condamner ngo fermement jusqu'à dernière énergie mais tozo lo basiko pona ko pesa réponse nango soki leki makasi na dose wana ekozala sous mabe parce que to koyeba ndenge to ko maîtriser yango te on comprend le maître et puis bah, au moins déjà divergence c'est comme dans la vidéo tala ba maître mso ça la vidéo ba lo baki boy ngai na sepe na démarche mi balé. Oh na moni malgré bato ba condamner ngo na CPI nango ya maître Makumba nenga zui garçon wana na maboko boy et ça linga déjà bien pour nga na ça déjà tout pour na biso déjà donc investigation na biso déjà OK deuxième na CPI na lourd lionzo nenga ke déjà ko porter plainte nenga ke ko saisir procureur de la République deux options oyo basai la kana mboka oyo avant biso na binoto silika babandaka na wana. Parce que le rôle de l'État a saisi, bah mon image, ma compagne, ils avaient avéré. Alors là, on peut agir. Au moins, on a changé maloba, maître Jessak. Tozo boy ande kuluna champion, to lingi su kuluna na potote. Tozo komi na potote là ba instant ba échelon tozali, ba grand sportif, ba grand ba judoka makasi bana mboko ba bundi na mboko, ba grand ba boxeur bazo bunda na mboko, ba osala image. Ba karateka makasi bali bata taekwondo bali bata MMA bazali batu mais siko soki to komi na devant likamoko ko résulter pourquoi to sala kaka intervention militaire sala kaka intervention militaire ngai sika nazo ngana comprendre teston Congo pourquoi franchement donc ngai déjà des options wana na sepeli nango ba bazola ndanga na Bruxelles ba bazola ndanga na Londres na Allemagne États-Unis na partout dans le monde. Vraiment, souci na biso ezali, mutu wana déjà basi bazuye, bo s'apaiser, bo ça na retenir, basi bazuye. To localiser déjà petazane ka mutu alfile les belles. Donc ça inapte mo na sa ne sport. Ngambu na ezaka ka parce que yé grand maître azo lingala tabilamba po za état de conscience, ya yé ko longola yé. Donc ya sepeli batika le mutakala po yé filma. Parce ngambu na biso yango wana yango sikoyo to zui image to zui na yé mutu to saisir justice amboko. Mettre lourd, à tout le monde l'image déjà parce que moni préfet, c'est bon. C'est bon déjà. Si on est tikali, et ça mon qui m'ont battu pour te résoudre. Botika bateau baza sur place, et ça le rôle la rébellion, et ça le rôle la guerre na kin. Biso za musika to ko loba. Na ba mboka musumu bateau baza pemé to bi passe nango. To ko résoudre ngo pété boko sepela boko za la peser. Ba champion, ba boxeur, ba judoka, ba karateka. Bata taekwondo bata MMA vraiment na CPI na mobilisation na moni benaki tolingani na moni ke bolingo ezali c'est ça la force d'un sportif unité wana mais na lingi siko pe tango makambo ezo salama bon baza ba non sportif tango batake biso tango ba toucher corps na biso tango ba yeko kota na réseau na biso il faut ba sentir pe bandeko na biso wana ba sportif ba traiter biso pe malgré gaffe ezali mais ba traiter biso attaque ba congolais et to comme na bango lokola ba camerounais ba tchadien te nete so zo comprendre langage na olingana lo besika ba to zo landa ngai donc asali mabe to pesier correction na mabe na ye sans tout fato ça la bavure c'est ce que nous voulons la maman de 7 donc c'était ça ma réflexion puis Roger multi mokonzi donc nazo lo bakali kamba grand maître bovanda
po esali biso pasi trop na ndenge namoni nga sikoyo eloko esali ngai mabe namoni bavideo ya basportif nyonso ya monde entier même langage c'est bon mais boma tokokutana bayaya tozana awa na poto bayaya balaka te na poto il y a des messieurs il y a des citoyens il y a des sportifs oyo baza na kati ya baclub eza représenté batalaka bango na batélévision bamisusu bazoya na nzela batala bango bamisusu nano batali bango te langage wana oyo ya biso ozalaki nango na kisasa wana ya koya nango na poto yango ezobebisa biso champion tolingi te soki tokóma na balangage wana lobela basportif en tout cas likambo eza pasi na yo nanga toza na pasi koleka ngai moko soki na bino aloba batémoignage bookamo maître lobo abengaka nga de 2 heures 3 heures kaka na minute omoni makambo na esalama de nabengi yo makolo mabele de tshuru aboni yo nakomi kosala nazwi prophétie mpo na yo mais c'est normal c'est mon vieux il m'appelle à 2 heures 3 heures soki boza na idée te naisa bino mpo bino boyokanisa ondire lokola boyebi maître oyo boyebi na makambo nyonso tu ngai déjà maître lulu lionzo petit nango dilo aza témoin atikela biso deja mutaka na mosala na sarcelle et c'est toloba likambo wana on a rien dit parce que to comprend ntango kalinga longo na bilamba tokanga fe tolatie bilamba c'est ça donc aza na makambo ngai mo nazoloba no asa ya na sabre tanto tosala na bolo ezanga kombo abitshula na ye mpona boma motu awo na calme veti na koti na kata kar na ye akei donc nayebi makambo wana mpe yango nalingi te bato mosusu bakota na loyenge wana mpona moyele bato bakomi répondre déjà baacte na bango déjà bato bakomi de korendre bacompte na bango na baréseaux sociaux yo ngana omona namoni mingi presque eza na bandeko na biso bajidoka namoni bakoti nde barande bandokota nalingi te bozongisa makambo na champion nzuzi oui champion Grizzly champion MMA champion de France nous tous on est choqués de ça toi tu sais on était avec toi au bord là quand on travaillait au bord comment les vieux quand la ligne commence comme ça comment ça fait tu sais boyebi nenge soki était bani nenge salaka donc c'est ça mais les Congolais comme ils ne savaient pas et puis comme bayebi yé na makambo wana te c'est pour cela on les va couvrir yé la notre honte notre humiliation notre vraiment oyo amertime eza na motema pourquoi babotole bilamba batika ye bafilme c'est ça badémarche biso tosepeli to toza nango na kanda koleka mais tolingi te tolakisa yango na réseaux sociaux ke bayaya boya bandeko oyo tosanga tosala plan non 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 c'est comme oyo tokende obunda guerre na Rwanda obe na Burundi non ce sont des problèmes on peut régler ça dans un clin d'œil comme ça tac c'est fini c'est ça c'est ça ma démarche na remercier lisusu encore 2 fois Michaud Lionzo président Ajikov nenga à saisir la police à saisir préfet ba saisir na ba avocat na tribunal merci vraiment na monique on est maintenant en France na sepeli na maître Makuma nenga azana mutu na maboko ayebi c'est bon maintenant on sait ce qu'on peut faire on sait maintenant les cibles qu'est-ce qu'on peut toucher merci na batno so bazola ngai nazaki na besoin ba suggestion na bino na yebi ke ezosala biso sous passe mais na kata pasi wana faut to luka pe solution c'est comme quelqu'un qui est mort ce qui mutakufi elingo lo bateke biso tu photo fanda ka to lela biso tu photo fanda ka to kwera mabe to suka pité il faut ça na bato ba hôtel ba lobité il faut que nous sala ba démarche to luka sikani to kundaye eza na bato fo lo bato ke luka cercle sikani to ko kozwa cercle ya malamu eza na sikani bato fo lo bato photo luka corbière eza na bato fo lo ka ba ke no timo ya libulu parce que pour résoudre le problème wana po botika na bot la vie continue c'est ce que nous voulons biso ba sportif oyo tozomona mwa musika na ebite komona musika elobela ba sportif muso ndire yo za maele koleka baninga te oyo tozolinga tomona na voix mususu oui fais avéré muta wanga na ngote basali pena mabe maître grand maître ko mériter fiston zigura ko mériter traitement wana te mais bobo sanate ke asali ngote po azaki normal bobo sanate ke na terrain azalaki invité te bobo sanate ke maladi mutu ememi yeti na terrain wana maladi mutu esali ke yatika la mutakala mais mabe salami po tango grand maître atikali mutakala conscience na ye lingai kozonga mutu oyo azwaki bilamba na ye alongola ye po afilme ye bien c'est là les problématiques mutu wana nde biso tozoapprendre na ye parce que ye nde mutu akomisi video très fort bato nyonso bapartage yango partout dans le monde ye nde mutu aloki video ekoma boye c'est pour ça tozoapprendre na ye mais na kosaprendre na ye wana namoni déjà bato mosusu basali démarche ya koluka police ya komona préfet ya mboka oyo c'est bon bamoni mpe babendi video batali bamoni mutu bayebi ye et puis bazali na maboko aza kutu sportif te donc epa na ye mpe elekele donc aza kobanga aza kolela niveau moko ozwa ide te
mais c'est déjà retard. Les choses sont au sopi mai, donc, tout ça, c'est ça, les Américains appellent ça la bombe intelligence. La bombe intelligente. Donc, on met la bombe, mais ça, tu as endommagé, en paix. C'est ça ce que nous voulons. Donc, on met la cible, sans battre un problème. Parce que il faut il faut tout ça la boye. Non, champion, non, maître, non. Et puis, il y a sportif, il y a oran. Tout ça, sportif, il y a des souffrir dans le sport. Tu as l'équipe, mon frère, tout le monde a déjà le quoi anti-valère. Le langage est dit dans le sportif. Pardon. Pardon, vraiment, parce qu'on a des enfants. Tout ça dans ma famille. Tout ça dans ma bandeko. Tant que un sportif, on va considérer que le message bien. Et quand comme déjà un message, il y a des gens qui les réseaux sociaux, ils vont encourager la Ngungia. Si on a un d'accord, on va mettre ma boue. Ngungia le dit, ah, un d'accord, on a succès. T'as là, il faut que si vous avez ma boue, il y a le bin d'accord, on va tout 4, on va mettre ma boue 5, c'est ok, tout le monde est moyen, donc on va moyen Ngungia qui est. Attention des sportifs. Attention, il faut faire gaffe dans ma propos. Vis-à-vis de ma camtozo lobak. Parce que les images vont rester. Les archives vont rester. Merci, Ming Nabaton Soazolandang. Oh, Kalenga Germain. Donc, Lingoloba. Vraiment, Ezaki Passi, Mawana, les gars qui grammaient Bobo Vanda. Ezaki na volonté, na été sa volonté pour moutuer déranger qui moukier. Vraiment, et déranger à chaque fois. Ezaki a pona été, chaque été et déranger. Mais il y a tout le monde qui m'a cassé. Ma belle n'a pas écouté na mutu moko tant que yatikali mutakala a bende subila mba pour filmer bien passe na biso ba sportif oyo baleri na monde entier yango wana et si ka passe na biso ezali fandeli yango wana yango moni batino so abikaka il faut mutu wana ba bomaye il faut kufa il faut batike pe mutakala ba filmer il faut tant de solutions yango no moni biso to ko proposer boy mutu nyo so alobeze émotion na émotion mutu so akoloba. Ce qui fait ça, tout ça, c'est bon. Maintenant, on y va vers la solution. Cela veut dire, Moutouana, Aza Ivoirien, Aza Congolais, Aza Tchadien, Aza Malien, Aza Congolais. Asa il kambo aïba kité au bout de la Yesu kana tsunami boy. Sentiment na ngwezali toyebiye. Sentiment na ngwezali ba responsable ya ba jidoka au bazana à Paris, ba saisir la police, ba saisir le préfet. Ba zuba image ba pesi na préfet, ba tali image ba monique. Et fait ça verré qu'il y a des gens qui ont dérangé qui est mais bah tu as bien dit vraiment pour attirer l'idée na batiki milité na libanda c'est lui à sa parent à sa nabana bamsou na mbula na biso na bana msusu bazana bande konaye oyo kutu bako mériter ko mona mutakala na yete na vie batu musuku tu o na vie batika la ko mona eka na musika mba eko mona e bonde ngwana c'est ça parce que ça la biso parce que na voix ya mutu moko oyo parce que tanga longola bilamba liboso za ki ndamba tika la na pantalon alingaka longola kutu nyotanga bainde yako linga ko zongi sa abomba garçon pourquoi zakena pembeni nde mutu yako benda bilamba c'est là où tout le monde va s'attendre na mutu wana oui là ka sali mabe parce que biso zakena kisasa so mutu longola bilamba ndengona batu yako latie bilamba tu zo mona wa mususu longola bilamba ba mama ba yembango ba kangie bilamba po so lingate to mona ba mona mutakala nae papa tu zo ba yeba latie bilamba père mais congolais za suna mawate pona ni Congolais a une valeur humanité ndenge réseaux sociaux comme si mutu nyoso ndefu ko chaka nyoso non même les interdits ba comme salango même ba tabou o ba sori ba lobaka tabou ba to bazo briser ngo facilement espoir pauvre les grands mécènes mboko hein donc ba to bazo suna mawabo donc n'ébité mutu Congolais ko comprendre té. Voilà. Ah, Tyson Mbano na sepeli siko na Canada na sepeli nenge ozongi na sepeli nenge ozongi na raison champion. Omoni yo moko to toucher point ya kitoko. Chéri petit frère na propre un bon judoka. Mais à sali vidéo te a lobité mamusu yango na lobi ba majorité à silence ba vaninye mamusu to kanisa na bango ndenge moko te. Mamusu ba ko agir ndenge biso to solo ba loba wana te. Yango to lingite to koma bongo. Merci pour la réflexion na moni sikoyo vraiment wana to yokani. Vraiment Tyson Mbano, pesela nga Giba Jombo te pesela nga
Mboui Pasteur, champion d'Afrique, Mbote Belé. C'est ça. Dit comme tu as Jean-Luc Aouz. Ok, merci Grisili Bastos. Merci vraiment, champion de France de MMA. Merci vraiment, l'avenir est entre tes mains. C'est ça le raisonnement. Biloko vous a pas nous bobo tamiao. Boyebi violence, pour faire une Saint-Denis. Boyebi nenge violence et à Jandrac. Mais t'as le raisonnement na yo. En tout cas, félicitations à toi, Axel Mavinga. Tout le monde va adhérer. C'est la forme, c'est la némoana. Il faut apporter un plus dans notre communauté avec nos sportifs. Parce que c'est pas normal. Quand ils dirait violence, mais la violence, c'est facile. Hein? Donc, on peut savoir par exemple, pour comprendre. Libye. Kadhafi, pas Nelibeko. En tout cas, merci Mingi. Mbote Mingi na yo. Pas Kadhafi a kei, mais t'as le long n'engezoïnda. T'as le long n'engezoïnda. Syrie, violence, pam, pam, bombe. Et c'est tout fanda, tout solo là. On peut savoir Mboka, Pakistan, sans parler de l'Iran, c'est de l'Irak, sans parler de Mboka Nyonso. Jali Kaouzi Mouveo, Michel Lyonzo, vraiment président Nazolo Makambo Oyo, mais na félicité démarche na yo, na yebisa ki yo kozala président, il faut zala na un grand épaule. Na félicité na décision zui, na félicité au mingi nengo saisir la police, au saisir na préfet, au saisir na ba avocat. Félicitations coup de chapeau, c'est ça le rôle d'un président des sportifs. C'est ça président Bajidoka, na félicité mon frère, vraiment na tomboka ki mingi ta onaka kozolo bate, banda 2 jours. Or, tu ne parlais pas parce que vous avez déjà la démarche à l'administration. Merci. Merci vraiment. Nous avons sportif, nous avons retenu à l'Andio. Merci. Mais malgré ça, donc, les sportifs, nous avons continué à conscientiser donc, on a filé les belles, oui. Violence, oui. Donc, on a innocent pour bon, ce qui est un exemple. Papa moko bota ba ane 15 kuna ba misu basangana bandibu na bekole belé bo beti ya koi wana lali bana oh on a tapé qui notre papa ou notre daron ba ye ba koya na la réaction de moto ba beza ba mettre ba koko chambeli ba koko tirer moko na biso akoi toko suka wapi moko na kokoya to éviter soko ezala nani azape na mwasi azana famille azana bana azana mais regardez tous ces paramètres mon frère les champions le maître avant d'agir comme ça dans les émotions. Oui, ça la biso passe, mais c'est pas parce que c'est pas une solution administrative, c'est bon déjà. Et puis, prévenez que maître Makumba a yebi mutuana, c'est bon. Non, c'est pas le maître Leonzo, déjà ma vidéo est dans la police, ma yebi déjà mutuana. Donc, on règle un mot, et ça, on a fourmi à matin à messa, tout ça, on a besoin de boire à bombe, à marteau. Donc, c'est simple comme ça, on va régler ça. Vraiment, c'est ça. Merci Mingi, vraiment, Lourionzo. Merci pour la moussala, tout ça derrière yo. À chaque temps, il faut que vous ayez sa conseillité, vous ayez merci pour nous mesure de défense. C'est ça un rôle d'un président. Le président est à la Ramboula. Macron a 38 ans, mais il a dirigé papa à 100 ans, papa à 80 ans. C'est ça. Merci pour la solution de apaiser. Na yebi ke batumusu ba ozalaka contraire ya malobana yo. Tant oza président ya batu ba vota ki yo, na batu ba vota ki yo te. Na ba mécontent, na ba content. Alors accepte tout. Biso peta ndozolo makambo na yebi ke batu nyonso ba osepela te. Il y a toujours des mécontents ba osepela te, mais suka batu ba ko adhérer na idée wana kaka. Merci vraiment monsieur Lyonzo Tarzan, président élu. Dans le suffrage universel, il y a Machidoka Paris. Merci vraiment mon frère. Yango na lobaki yango na limite to comme na violence parce que surtout langage champion tant ko sala ba l'autre vidéo yebi ça ba sportif na surtout to uti ki ça. Au moni mesh oya ba yanke to kuta to sala boy yango bendi kuluna na kisasa. Et katisi Angola et Afrique du Sud et ba pays nyoso. Siko na poto soki to meki ko sala ngo ba kolo nango bazali tango ba ko banda yango na 2018-19 Moko eko to maîtriser les sous-soutés. Là, on va regretter que tous les boyete, pour toi, quand les alaki boyete, tu traiter batou de tous les mots que tu traites à batou baye. Parce que, bah, écoute déjà qu'il y a des côtés dans la poto qui coulent les bandeaux côté. Tout ça, sportif, il y a oran. Bazo bunde la télévision, la ring, la poto, la tatami. Tout ça, la fierté, la discipline, nous sommes dans le monde. Soit un langage des sportifs. Dans le baradikamo, mille fois. Mohamed Ali, pour être grand, il y avait un langage des sportifs. Peu importe les mécontentements, Zalaki Nango. Manzimba Strela. Autre définition. Donc,
peu importe, même te dire Riner, il a aussi des problèmes dans Mboka là-bas, à côté de Nango, bon, tout le monde a Makambo, et à Nini, il y a Makambo et Salamaki à Guyane, ouais, merci. Ah, fils du Congo, merci. Démarche aux Oloba Auto Salio, c'est pas. Donc, Ezaki Ngana Kanisa qui nous a des présidents, il y a Jido peut mettre, Auto Salali fraîchement, mettre Monsieur Lyonzo, la jambe électrique, à Kanisa qui peut. Il y a ça qui est déjà dans la police, à Kendaki déjà pas préfet. Donc, c'est ça, c'est notre vie. Avant d'arriver à filer les belles, on battre. Donc, vraiment, même Nda Kone Moko, ça n'a pas de problème. Donc, on a le Balikamo et Kimingamo et Chapinga. Mais si on a makambo wana ya ba violence que côté na poto to ko résoudre en ngote yango moni ki sasa bazo lemba na ngoti bakanya maboma bato ti o moyi na ngola lo atazo kufa bazo kata na maboko bazo kota ba prison grâce mais na poto ko kota te parce que te dire une RP a na Guyane par exemple bas tomboka ki peti et si o mona boma ki moto et si o mona benga ba ya boya to ko boma likambo non bala tika ba polo na bango simple ya noir bato mo ba vimba plus de 500 personnes bito se bete na makambo zo le kana mboka la biso bayoka ki bangote bozomona une façon de protestation, une façon de tchali kamuna mesa, c'est ça. 50 personnes à Guyane, ils en France. Est-ce que Babatumba Kimbo? Est-ce que Yoki va le faire pour bête bande kona bango pona mboka za biente? Non. Balobeka que to sepeti balati polo ya noir batmo ba vimba ba 50 ba sportifs ba sangani. C'est ce qui va se passer. Quand il y a un mécontentement, association ezali, il y a ba sportif, il y a ba karatéka ezali, Diaz karaté ezali va mettre Tamar. Association ba judoka ezali, et ba boxer ezali, et ba discipline nyos ezali, debout la République ezali. Bosangisi tous les bas sportifs. Trobi bon dos initiative na biso ezali, to ça la marche moko pacifique. Association na nyos sengi marche pour na mokolo wana. Est-ce ba boya ko pesa biso, ba ko accorder biso. Ba moni ba grand sportif ya ora, to ko éviter même ba tedi, ba nani tout ba yé pour na marche wana to sepete na likamoko ndeko la biso l'équipe. C'est ça une solution pacifique mon frère. C'est ça la solution qu'on peut faire en Europe pour toyo qu'on appelle tous la visibilité. Biso toye, bandeko na so bazana nzela, ba miso bazana na kisasa bakoya, bakutani. Bakutaka toya to kutana ya bakoyeba. Ah to ke nango boy non to résoudre te na kisasa to koki angote na ngola to kokite na poto. Mais heureusement Mondela za ko s'en charger. C'était ça ma réflexion. Donc to sepelité Moutouana fa répondre à acte naie, mais chance n'a pas pour la police d'aller saisi, préfère à saisi. Et puis, tu as déjà moutango et puis à sportif. Batango la plupart ce sont des non sportifs. La plupart de makambo na déjà mouta malade. Asa moutumo l'état landela gamme msusu asa na inconscience moko asa na infirmité moko asa invalide. Nde bango kwa mbazulu comme problème. Mais non. Okoluka après moko oyo kozala loterie ya ko résoudre te oko faire ko marché mitu ya batu nyonso na potala ba mettre ndenge basiliki ouais basiliki baza na raison na donc vraiment ça linga plaisir j'ai vite compris que en tout cas batu to lingani vraiment mais solution est ça que les gens c'est bon ce qui ndenge ba jidoka ba lobby parce que mettre au bazaka batu so comprendre te et ça makamba jidoka te ça makambo ya corps sportif. Maître Bobo, ce qu'on l'a dit dans la biographie, asala kaka judo te, malgré judo de bimisa ye. Au moins, on a eu la discipline. Donc, bateau c'est déjà sportif en général. P en particulier, où il y a judo, place il y a à bouger ma case. Tu vois? Donc, alors, tous les solutions, au lait, tout bandago benga, tout benga, tout te ligne de langage, on a été na poto. Frère bandego nanga ils a bien été. Tout ça, on a promis bien na kata communauté na biso. Ba po meze belé. Frère na biso mususu autos à l'agresser à bientôt. Ah, yo kanisi photo répondre kaka par ko ya ko bunda. L'état face à la musala na isoko za na raison na yo ndeko na ngai, l'état ko sukola ko leka réponse na biso. L'état nda dédommage à mutu. L'état nde asala ka makambo nyoso po mutazo ba mbo are numéro apeso makambo nyoso contenu ya ndenge ba BBC réputation na yo, ndenge ba toucho, ndenge ba violenter yo, ndenge ba c'est l'état qui sait ça et c'est lui qui va payer plus. Tozo lo bagara. Siko maître azaba, grand maître azaba. Siko aza place va jouer les gens pris en charge. Alors, déjà nous traitement na etanga kobima. Alors écoute déjà procès à la police, préface à saisi, avocat bazali, ata l'image Nenga ko réagir parce que il peut te venir à réagir. Mais soit le bon limite ça bango, c'est j'étais pas dans mon état. Bien. Soit pas le but qui a poursuivi bango, ba ko dédommager. Mais si ko eso président bisoté, to beta mutu na to buko beto boma ipo to komana to. Les premiers yango wana.
Pour ceux qui ont bêti à couper du problème, comme il a tort. Bino bas sportif. Parce que tous les gens toya mais tous les bas niveau tous les gens sporté dans beaucoup. Tous les bas niveau tous les gens bas salle ni no fréquente et si que nous comptons tout est filmé. Batunyo sous baye bio. Alors si vous avez que si vous avez les cambo, au lekano inaperçu de gonanga de Trump toi on est en France. Ah, Michel Lyonzo, président. Mais c'est ça. Parce que ça, le tout, il y a la judo, il y a la boxe, il y a la karaté, il y a la moté. Et ça, c'est la minde. Bah, il y a bien que les gars, le langage c'est bon. Pas aujourd'hui, pas demain. Regarde-toi bien. Après, au moins, il y a des conséquences. Parce que mon attention. To lingi ba sportif dans le langage à bien et lingi to logique que te permettre la non sportif et puis n'engue baza ba bangi déjà ba non sportif ou sportif te ba yebi déjà que sportif nyo so za na poto ko to za na ba divergence na biso ata to za na mo ko benga na biso ata to za na ba na biso ya mo ba n'engue za na ba succès na biso za na ba contre na ngo makambe belé ko benga na mais si y a un problème ba kotika na si ba non sportif ba to ba sala ga sport ba population nyo so za na monde en Europe, les États-Unis, il y a une mobilisation. Pour te dire que tu as une divergence, tu as une ponte d'organité. Mais s'il y a un problème, détrompe-toi. Au moins, on va bâtonner au téléma. Bon, on dit déjà. Ah, donc, on a que les sportifs, c'est entre les lions, entre les tigres, entre les guépards. Mais si à parler, au moins des bâtiments soit le mais maintenant, tu canaliser, tu canaliser les Cambouana. Merci vraiment à Lyonzo. Merci à Tarzan pour le président Jikov. Merci pour l'initiative. Na moni pena que aux yeux Paul wana pour na mona des angi moi kilo mais na moni au équilibré brother Mavinga. Merci pour la solution vraiment aux yeux monsieur Lyonzo Tarzan. Ndengo ko olakisi pena que aux gens en France, na CPL mon frère. Et puis, on a eu déjà une initiative, on a une fondation, on a ça, mais ça, merci parce que tant que c'est le temps où toi tu étais déjà parti à la police voir le préfet. C'est ça. Merci vraiment. Bah, sportif, nous sommes dans l'image P. Qui m'est ça? Bah, champion. Bah, maître. Toi, tu as 20. Toi, tu as maï na 20, papa. Toi, qui t'a mouqué. Toi, qui t'a mouqué, ça passe, mais toi, tu as une solution, mon go, mon clipé, mon acquitté. Pour tous un état de force, tous un sportif, surtout depuis tout ça, la macabrie, tout au sala, tous un calcul, tout au sala. Zambrot à Trésor à Marguedon, au côté, en direct d'Amiens. Donc, ce qui te remet tout ça, la réaction par rapport à Action Bassali, le quoi, tu es sportif, tu au sala, 4 fois. Et ça, le quoi, Moutassi Munduki, Mouto civil à Tumboli. Donc, Azanata, au bête à Massa, Sindenga Lingi, Azanata, au sala, Nyoso, toi, Lingi. Vous comprenez? Donc, tu comme un niveau en athée. Comme un niveau en athée. Donc, aux des sportifs, ils ont le rôle à Sodo, à Munduki. Donc, le rôle à civil, moi, Bambio, les Bangam, Balamoko, au bon Batunyoso. Au bon Batunyoso, tout. Donc, c'est le moment de s'asseoir, ça fait mal. Tu es banné, tu as une solution. Merci, tous à l'apaiser. Les sportifs, nous sommes partout dans le monde, surtout la famille Jido. Toi qui t'as mouqué, déjà sollicité Zoami, na Mouto Bino Bonoma qui est président, a eu déjà solution au Kenya, la justice, et puis Moutouana, bah, il y a déjà. Donc, nazomona toko ko ça l'état de guerre te toko ça la tobe ngoni ni arsenal la guerre te pour na makambo te. Merci pour notre soutien à Batno sur Basali Grand Maître Bobo même yé moko moko la ko revenir a omona gazaki aimé a omona maki batu balingaki vraiment merci mingi na ba sportif nous sur Basali ba image na bango de partout na ba o ya méchant ba o ya agressivité ba o nyosu ya ndenge nyosu bosala ki pression c'était vrai. Pour la moussa, pour la susciter. Mais tu as déjà la solution. Mais tu as déjà la solution. Véro Mangoya ou Mela, moi c'est Filens Mangoya. Tu as déjà la petit dans Seda, Mbote Belé, Seda, le capitaine de l'équipe, les boxeurs d'avenir. Tu se comprends, donc tu as déjà la solution pour nous demander de sala. Tu as été pour Batubaya na virer les belles bois au sala Moboulou. Bois au sala Moboulou kuna pour l'année. Pour la bande de la biso congolais Bazalaki. Malgré les erreurs qu'ils ont fait. Mais tu es traité ma camona pour la communauté na biso à l'auteur.
Tout ça, l'hôtel, il y a pour résoudre les problèmes. Tout ça, on a des défis belés dans Mboka Nabiso. Tout ça, on a des défis belés dans la communauté Nabiso. Alors, sur le côté sous défi, Oyo, en vie mayonnaise, les grands chanteurs, deuxième voix d'or. Donc, sur le côté sous Makambo, Oyo, Boy, na nenge tout le monde Boy, vous allez bien. Que ça passe. Nenge mettre au bat. Na moni pena ba vidéo ya batu nyoso. Merci. Merci na batu nyoso basali vidéo. Merci na batu nyoso basali appui Oyo. Mais l'heure maintenant, il y a justice, ça la moussala naïe. C'est l'heure maintenant la justice. Laissons la justice faire leur travail. Bateau à bon bateau à Napoto à faire Grégory, ça fait 32 ans ceux qui font combien. Moi, les gens la mouki, justice à poto et koufarate. Et ça efficace fort. Bango ne va résoudre encore les cabisso. Bango ne va aussi, il faut dédommager maître Bobo Bango. Moutouana, à dédommager maître Bobo parce qu'il y a un talon lié à Bende Bilaman étant inconscience. Mais puis surtout tu es au bêtier les sous que tu bomier, tu es bouki, tu sais le mot, tu comme ils sont à tort dans l'état beaucoup. Pour te stopper déjà tu m'as dans l'état. Pourquoi on se fait encore justice? Ma maître, ma champion, Azolandanga partout, votre frère, maître Turambo Malembatab, tout ça quand on a jarri à réflexion, maman, on a parlé dans les États-Unis, dans le Canada, vraiment on a sepeli trop, n'est na moni ba vidéo, on a sepeli trop, mais on a sepeli sous n'est to canaliser dossier tito comme un niveau à finaliser. Merci na ba sportif, un peu de retenue. Ba maître na bi que tout ça ko sepelaté tout ça ko sokana mitema boka sa tenge ndeto olo baboye elingolo bapoe ko eli binote yango bozola boite ate ko eli yo nanga to kolukela ngo ka solution to kofanda tito fanda nengo to bike mukile sukite la vie continue parce que après ça maître face rétabli face continuer sous makamususu ezaka wanate Natacha Lotanga asalaki azaki sous na château rouge pe derema potana ki sous na château rouge makasi. C'était très fort. Mais les gens étaient là, ils ont intervenu pour dire ah, grand-maître, donc ma cambeza qui est belé, belé, sur les cas, tant mon grand-maître monteuse qui n'est pas mouké, donc à dos sale. Alors il y a tout rondé, souci n'a biso là qui pour na montou na salé bilo wa nengo na bendie bilamba pour na ba filmer mutakala nae, oyo ko aboutir na rien. Mutakala neza mutakala yesute, nengo bosai nengo na masumu ni ba te bigisal. Nengo bosai nengo na batuni ba aveugle ni ba moni. Nenge bosali nengo wana ba paralyser ni ba paralytique ni ba tamboli nenge bosali nengo wana batuni ba bota kate ba boti po amoni mutakala maître Bobo. Mais non au monde des Congolais donc Congolais za suna mawate mutazo kufa batazo seka mutazo kufa bataza na passe batazo seka be sengo do betela ngo ba mbunda donc mutama wana Congo za soute donc à partir acteur na comprendre que mutama wazate yango na photo répondre ngo fort par la justice fort par une autre voix, mais sans toutefois parler dans des vidéos. Donc, Nazalaki Penanzela, mon côté, Alain Bola, Skin, Nazalaki, Nzela, mon côté, na champion Nyoso, na sportif Nyoso, Nazalaki, na ba korto, wa benganaki, na lingite ba sportif ya Paris, à Londres, ma tozo langage yabayaya. To bengana, to kutana, to ko betana, to ko bunda, te na poto mwana te. Na poto ze siko mutaye ko apprendre s'il y a un problème. Grand maître et moi, balé qui n'est pas un guerrier. Bah, résoudre même. Mais la majorité silencieux va salir ma vidéo, bah, agir fort que les quand même biso. Alors, s'ils ont gardé quand même un calme, un petit retenu, parce qu'ils sait, n'a pas ni dosali. Bah, il y a beaucoup de baluka. Bah, il y a une démarche, c'est ce que ça, on m'a béné, nous recommandons, malgré raison. Alors, il y a un moment qu'il faut calmer Zala, parce que sportif, bah, vraiment retenu. Et c'est mon amour, Zali, que Moutouana déjà, Toyebiye, l'État, président, il y a sportif, il y a judoka, il y a Paris, à mon déjà préfet, à mon la police, à mon avocat. C'est bon. O etikali, viens les belles gens à côté. Moutouana, ayeba inaye. Siko yo pour nani kaka guerre, faut tout ça kaka état de guerre. Pour mobiliser arsenal de guerre. Batu bakomi ko régler na moni pena bandeko na biso muso ba jidoka bakomi ko régler ba compte na bango na makambo po ani ya lobi boye yo ngana za supérieur na yo naza boye. Ça c'est ne pas l'air de faire ça. Elvis Joboke o ezali na osala makambo ta era ko luka solution. Merci vraiment na batino su balandingai na sina komi na suka. Merci vraiment votre frère l'imbattable Churamboma nenga na raisonner yango wana o ba moni yango mabe ba pousser pe ya raisonner yango o ba moni malamu to zo voix ya ko salela. Merci Maître Churamboma l'imbattable. Merci.